L'homme azalaka danger beta mukili l'homme tamula mukilio tabule rochora tamula mukilio vers qu'est-ce qu'il y a mongana na fanfare na ye atambola monde entier atambola 50 états vers qu'est-ce qu'il y a mongana te oboketa ogewa très bien. Musique congolaise, rumba na biso ezali focalisé na basse, guitare plutôt et accompagnement na drum. Ça c'est la rumba congolaise. Accompagnement na drum, mais mutayaka ko pesa ngo feeling identité na biso yangona. Mutayaka ko pesa ngo feeling na guitare basse, c'est Godel Ofombo. Mais on dirait rumba. On dirait rumba. Ah là, bien, je vais. Donc, on dirait toi la rumba, mais elle montre toi qui n'a wall dango. Donc, à fignoler yango. À sali sembe à l'ambi yango zungu moko. Et ça, voilà, donc fallait perdre la musique na biso. A mimi pondo madesu. C'est belé, c'est belé. Et c'est belé. C'est là, il faut la louper oya. On se comprend. Oh, c'est bon, Otali sens fond. Et ça t'est. Mais, succès. Par contre, et ça va partir sur une bêtise œuvre qui est une œuvre. Comment les gens n'ont pas. Voilà, très chers amis internautes de www.cleboa.com, amis fidèles de cette émission, Mégane Entretien, présenté par Priscilla Makangila la Mégane. Je suis là pour vous tenir compagnie, chers amis internautes de partout. En tout cas, merci pour votre attention à ce particulier de cette émission, bien sûr. Mégane Entretien, toujours dans www.cleboa.com. Merci beaucoup aux géniteurs de ces grands sites, hein, de la nation Tonton Banda, de la nation Tonton Banda, l'homme qui promeut, qui réalise. Merci beaucoup à toi et merci beaucoup à Pichou Mangaya Ska Pichou. Merci d'être toujours scotché dans cleboa.com. Je dis un grand merci aux sponsors et partenaires de cette émission. Et merci à Fondation Michonoka. Merci beaucoup Nayo. Merci Nabino tout. Bolingaka émission Oyo. Et ça la biso bien de bozake belé. Cette émission to comme un peu quoi analyser, to comme un peu solo là. Na invité en tout cas, oh, azali vraiment spécial pour moi. C'est la première fois que je suis dans le club et puis na Mégane Entretien, hein. Donc to soana lo ba bien, ba to bisinga lugana no yoka. On va comprendre tes masola qui toka lo ba bien. On va essayer un peu de parler avec mon invité. On va essayer un peu d'analyser ande ba lo ba na lingala to sombeti na makanisi na invité na azali lelo spécial pour na bino ba internaute bolingara club bolingara Priscilla Makangila. Merci beaucoup. Soyez toujours scotché branché na Cleboa. Je suis avec Jérémy Yoka 100 invité dans Ngaya Lelo. Oh, il y a vraiment spécial. On a invité Nat garçon Fongola biso. Bah on a déjà invité dans Ngaya Lelo to solo là. Il est pas peut biso expertise na pourquoi pas bah idée to makanisi na par rapport à ce qui concerne notre musique évolution na ngwe ko kenendenge ni Jérémy Yoka. Bonsoir. Ouais, bonsoir Priscilla Makangila. Moi je suis à Mwindu. Omoni tabalo baka wenge. En fait wenge za libaya. Yo zalogola wenge, ozalogola mde ba bois noir. Hein? Donc en tout cas na sepeli lelo, yo za déjà mutu nga tongo. Mais ils ont sur même plateau et ça linga plaisir quoi. To pensaka anteke. To ke voilà, nga pesa linga plaisir oza lelo na muta mayele ya boani yanga linga minga ba mayele et oza parmi a bateau linga maman bazara mayele. Et on linga to solo un peu to yeba ce qui concerne notre musique en tout cas. Jérémy Yoka communication facile ko ke non ndenge communication facile on a évité facilité kaka la ndenge ya makambango to pena ba dureté za na kati. Non en fait communication facile c'est juste pour faciliter la communication. Au moni namboko yo et comme on dirait information ba lo bango il faut pas ça makamora bon marakati non nous on sert les gens la communication ou l'information d'une manière facile. Tout facilitant on a nini, tout facilitant na sens il y a tout à comprendre biso. Au moins il y a l'information il faut ça maele makasi pour landango. Et puis ça mususu bona batamaele balandango te il faut ça kizengi. Kizengi pesa la on a qui ça c'est la journée moi bato sala ngo mingi ba bizengi.
muta mayele te fatalango ndini nongo ndi ba to yebi ba grand journal les ala kana bon yo yebi te na kisasa ba jouer sa zoba bakoma o mwa madame da zoba oni fois journal fois okomi sikoyo biso tarike bazoba baza bato balanda bazoba mingi bato bazoba bato balanda bato mayele mingi bato mayele mais c'est l'espace politique na katikati wana biso dusoli wana siko na kati faisons ça facilement pour que les bourriques et les intellos comprennent. Ok, pour que le bourrique et les intellos comprennent c'est la même game. Voilà, donc on a même diapason. Voilà. Alors déjà ils ont déjà bien évolution nango makam nango nyoso bilan en 2021 et auto coach tout 2020 et 2021 bilan za mabe. Ya mboka mubimba. Parce que non mboka na nzala papa mobo ko ne ilukamba akangane mboka na batuna ye. Teka cité nde bile bandaki na bango banie folie to hotel la siko ministre azoya lelo papa ilukamba nie folaki anie folie mboka fini mboka BBC mais total la siko yo Sama toujours pèse ma chance belé un jeune de 43 ans to pèse ma chance belé to souhaiter et Simba ba tu pas comprendre raté au moins tu vas dans le non facha ko échouer quand facha échouer ngana to échouer 5 amours ya likemba non il faut to sambela et Simba pour mokomba etambola malamu tout est structuré nzala na longwa boni na lobaka makambo za je crois le premier ministre ya sika et là liboso foyeba avant bana musana yo eza que demande le peuple kudia kunwa kunvota nenga baba Etienne lobaki le peuple d'abord so na kata le peuple d'abord ba élément ça ko epele wase ko bisaki bisongo kudia kunwa kunvota bana batanga be baso baswe soki babeli esili bato babosani yo wara vera ko mbela yo santa tumutombele mais soka yete alors il y a ndenge nini poto somona ba page ba Facebook ma mebele bazolo ba ministre ba ties kazaka koto ya le ba koto ya Kabila te au moins ni bato ba yebité la photo ne kala ko loba déjà que ce n'est pas que ce qu'on travaille na Kabila au comme les sumu pour mboka na makambo so saka leader soka kumbeli bienté batutu ba kokweya et puis batu na yo soki ba kumbeli mabe leader na gogola soki leader a gogolité mabe koti alors Fachi na idéologie na union sacrée est basée sur le peuple d'abord il faut agogolaka agogola soki muta abimi libanda yango moni aki ko boya FCC cash po egogo ezate donc gogolande na union sacrée goya egoya parce que na FCC cash ezaki soki olingo gogola on ne peut pas nous intimider alors on ne peut pas nous intimider et elle sous te si quand tu as une union sacrée beaucoup de vision nanga c'est moi qui dirige c'est moi qui décide au nom du peuple. D'accord, en coulisses, c'est seulement au nom du peuple. Idéologie, ça que vous avez une majorité, vous vendez une vision pendant 5 ans. Ce qui 5 ans, tout ça, Mouto yo hasard redevable na peuple s'appelle Félix. Il n'y a pas deux. Il y a un tout autre, mais c'est le Bossana Nogo, si vous avez au pouvoir d'Abisso. Au Saïnin, on a perdu nos gratuité enseignement. Est-ce que Simbi? Ok, Simbaki. Parce que bien gratuité enseignement. Gratuité et Simbi. Non mais Simbi te ya Willy au salibiso fo ya Willy ba Congo salibiso ba mingi. Parce que ya Willy a saboté loko wana. Faut ba comme ndenge zali. Eh gogo, ya tongo, ya Willy on les gogo. Ta ba école sali na Équateur kuna. Ba école mandala. Quel problème? Na ba ça dit que mboka etambola ndenge wana ti. Ya mo ba ya Willy ba écarter bango na course. Alors, ce qui est gratuité Simbi. Na Congo on ba question mtakufita lobaka que ton âme repose en paix. Ce qui est gratuité Simbi nde ba âme ya ba parents na Congo comme reposer en paix. Pourtant ba do kufaka. Précis la makangila. Yo zara mwana ya Bogar na mona kai. Bogar nengo na ozoka na yenda a remplacer Neymar lobby. Mbappé qui a rappeler Mbappé lobby. Siko nengo faut remplacer Mbappé. Naim dans foot les ba étude na école de foot. Précis la makangila. Or ce qui est là précis là likame comme le ba moi na ngai vraiment yonde falloir remplacer Mbappé. Oh ce qui va pesi bana ba moyen batanga ofele ope okufe pe million na kimi obiki moi na otanga à côté de foot à remplacer pe Mbappé. Vous comprenez? Donc ba para on a ce ko kufa ce ko ampene ko pe na kimia po moi na otanga ofele.
Alors, on dit que Jérémy ba stratégie en gros au Kenamboka na biso ou allons nous notre pays na maramwana tout kota Wiliba Kongawa à Saliboye koto boto éviter comment un président Fatia ko sala pour remédier makambo yo. Tena bandi rebet nango c'est salemaki ezalaki consultation. Fatia a consulté peuple. A sololi na peuple. Il faut ni peuple bisie bengana FCC. A bengani FCC. A bengi bandeko ya lamuka. Moïse Katumbi Chapui, Jean-Pierre Wemba Gombo. A bengi bandeko yonso ba ye, ba modeste ba tilukwe bu ba ye ba chema ili. Ba pesi majorité. Soki ba pesa ki majorité te. Tonga to nie fu l'assemblée wana. Ba député tout bon longwa, ale biso sko to poser to zui. Banga ba longwa. Ba kopa ke to kota na idéologie, ba koti na vision. Na comprendre même premier ministre tanga lo balobi, quand le président de la République m'a expliqué sa vision la vision de l'union sacrée, j'ai compris qu'il y a l'intérêt du peuple. Tel le papa na biso azokumbe l'Assemblée nationale. Papa wana tangu kaka comme président de l'Assemblée nationale, na 2 minutes bato va se retrouver. Donc peuple elingi ba ida bien ba initiative va bien pour que ça l'intérêt na biso na intérêt personnel. Voilà peuple elingi to tika no mambo ya ba je vais non. Seulement moi. Nous. Donc, on va voilà, on va faire ça. On va voilà. Mais c'est pas que j'ai acheté, j'ai dit, j'avais décidé. Tobo ibino ko wana tobo sani bino bo kende na no déjà on ne peut pas nous intimider. Quel problème? Atayomo. Basakana mukonza mboka te. Donc, nangina takile kulutura ngai été mais na lingina talisake bakende nango mabe. Voilà, ils ont attaqué kaka ko dénoncer makamususu et salamaki peut-être au peuple parce que Nimbozolo ba déjà boy Jérémy la voix du peuple ba yebi que Jérémy Yoka alobi la rabiso. Na ba likambo moni ti ba to ba au nom du peuple ba politicien botika. Bwana peuple te ngam na peuple biso to ba peuple. Président Makangila yoko takamatongi. Okendara ngiringiri Kasavubu Bumbu Selembao Kinshasa Mobimba mais mwana mutu mususu apena mwana ya Masina apena mwana ya Kimbantseke Selembao me banda koma député abisu mkola kota quartier na bangote vacances parlementaires à Kepoto. Tu parles au nom de quel peuple? Oh, je parle au nom du peuple. Tala oui peuple yo mukolo to songa dans l'Ancien Testament au nom du peuple. Mbele katso mutu. Est-ce que bimele oyebite? Mara bongo Yesu Masia kitama. Mais bon no katana. Comment voulez-vous au nom du peuple? C'est pendant le peuple a souffrir na portail na ocha basoda en bois minene. Oh là là, quel triste. Ya on a zolé les liaisons tabou mabe. Po chez mbila la té. Ah simple hein? Ça dire que ça dire que on appelle comment? Bazate. Yemo on a volant. Na palais on a ba moela ba kota na bango asala mo idéologie pesa muninga sourire akabela rabatu bandeko pe bana poto batindela ke moi 100 francs kabela c'est ça en fait to lelo to luka to boy biloko ya je parle en tant que député papa soza député loko di biso to fota ki yo biso mo je suis député nde sali nini to ko longolo la minute to ko longolo kasi elo babanga ki nini to senga ki fachi soki ba boy dissous de l'assemblée babangit tout le monde na sait balongwe to bandela élection. Voilà, merci beaucoup Jérémy Yoka, merci en tout cas. Vraiment par rapport à ce qui concerne notre pays. Maintenant, martelé sera en gros, il y a un jour sur la politique, mais avant cela, Jérémy Yoka, on a parlé ça, on a une thérapie politique, sur la peine de musicien, on a vraiment partout en tout cas. Alors, on a une spéculation sur les réseaux sociaux, sur Internet et tout concernant nos artistes musiciens. Et avant, pardon, il y a cité 2 ou 3 artistes en question. Tant que Jérémy Yoka, mon pandisango, journaliste d'investigation, Marambébélé, notre musique, ezokende toujours de l'avant, ezokende kokoya. Musique n'a biso ezokende d'avant. Mais ça, moi clic. Et ça, moi clic. Il y a des artistes qui ont besoin de sa musique na biso. On se comprend. Mais musique n'a biso ezokende de l'avant. Pourquoi on a besoin de l'avant? D'abord quand on parle de la musique, piqué biso na clic nini oyo sala. Naroya wana. Naroya pena la no ponga bébé. Clic à liboso, en fait, musique na biso ezali assis sur la rumba congolaise. Sur les ndombolo. Alors, quand on parle de ndombolo, on voit Seben, du Zaïko, du Wenge à l'époque et consort. Mais ça, on va raisonner sur le style mususu ndo komi danger.
musique eza bongo te. Lombo azalaka danger beta mukili lombo tamula mukilio tabule rochora tamula mukilio vers so vers qu'est-ce qu'il y a mongana na fanfare na ye atambola monde entier atambola 50 états vers qu'est-ce qu'il y a mongana te au baketa OK yo OK les États-Unis chaque pays bando bengo oyena donc chaque état parce que États-Unis eza mboka moko mboka belé sangana. So via wana verki sata mwana bamboka nyonso ayawa abeti na mboko pe bengi abeti na mbongo pe ti abeta na États-Unis mobimba wana abanda ko beta musique oyo bat ba okanisa lelo te abeta ka rumba congolaise, c'est-à-dire qu'il faut to vendre musique na biso plus loin possible. Moi je félicite nayoki depuis que misinze mon numéro du rumba pur. Et puis, et là on a séparé les années. Vous voyez la musique, hein? Monsieur appelle ça un slogan. Monsieur appelle ça un mot d'ordre. Depuis qu'il y a eu tembe na tembe. Mbanda a continué na boîte, a payé champagne na foké na chicha. Tembe na tembe. Mais on est que quand ndenge mo ka ndenge ka ba mise so zonga saka eloko mninga ka sali ya master na ndenge na parce que to ka tembe. Fali pour pa ya yo tembe. Hérita ya kuna tembe. Moto na tembe d'abord héritier to banda moto na tembe. Fali pour banda. Yo tembe taka tembe et puis motora tembe bon yes ko tembe te ye tembe na tembe donc oche to kende bongo yo ye na kabelo ngana ye na katina rasu tembe na tembe donc en tout cas na sentir nze mwana qualité nze mwana qualité clip ça c'est la rumba congolaise toi la possible wa ndenge wana mais bazo voyager pe et ça problème te hein OK dans moi musique mususu to bossa na référence te papa wemba déjà bandango ba tanga beta ba show me the way shiribari world. Et on explique biso pe non Jérémy au cas différence ni la musique internationale la musique world parce que les gens bazo ça un peu moins différence et le Congo yekuna beti ba yeka rumba faut bimarder moi très bien musique congolaise rumba na biso ezali focalisé na basse guitare plutôt et accompagnement na drum. Ça c'est la rumba congolaise. Accompagnement na drum mais mutayaka ko pesa ngo feeling identité na biso yangona. Mutayaka ko pesa ngo feeling na guitare basse c'est Godel Ofombo. Tangu lo fomba bandi guitare basse. Eyo kana penza. Vie vient kufazela kombo yo Kimge Ruya, azaka bogar boy, vie mo azaiko. Non, il vient zaiko, azaki chanter. Ya bogar boy comme on Kimge Ruya. Te so la tangi comme no woyeba. Viona abenga papa abong wana ka vraiment. Comprenez abenga Lofombo. C'est petit, yo lingo pa musique na biso. Guitare basse nozo bete so bebisa. Longola yango. Mais tant abeti une fois, deux fois, trois fois, via benga excusez-nga. J'ai compris que tu as amené quelque chose dans la musique na biso. Alors, faut améliorer to fignoler musique wana rumba wana. Waka question nga mema en plus na musique. Nenge yesko ayaka siko a poser so santé. C'est ça. Papa oui papa yaki habite to baksa lokole. OK. Et pour lokole na rumba ala te sala kaka lokole sala kana musique ya bokoko. Papa me sota l'habité maman biso na musique maman bokoko betara bando beta lokole. Ya jusqu'au lokole. Elle sala voilà tant sala orchestre na ye abengango il suffit lokole. Asara il suffit lokole. Donc pourvu que lokole betanga na oyemba. Eh kenda pe bongo. Banzema papa oui banzema kala so olante yango tuntuntu. Lokole ezalaka déjà. Donc papa m'a dit na lokole. Donc mutura mutazana moi touche na ye amemi. Ina journée ça le ba papa wana ba papa ba memi ba vie na no tangi nyonso wana. Est-ce que nos artistes d'aujourd'hui de 5e génération j'en passe est-ce que ba memi vraiment est loco il y a sika la musique. Te bana lo ba na loko te o. Ba to ba kozala moi eloko et go ozala ba fere ba fali hein ba spoon makitonche bana moi biloko ba memi. Donc sur la route dispatchango il fallait memi. Très bien. Fali a memi moi influence moko ya musique autobengaka world panzemo ba yemina na Leka Gibbs Daju mais on dirait rumba ah là bien je vais donc au moni on dirait toi la rumba mais elle mon retour na kata world dango donc a fignoler yango asali sembe alambi yango nzungu moko ezala kwa mutalambi voilà donc fali peda na musique na biso amemi pondo madesu a su musique à Libanda a fignolé yango na rumba
Mais ça, on a dit que fit naiming sentir que non, il y a des rumba congolais aussi. Yango wana nde eloko memi. On se comprend. Or, Ferrego là, aye ko laksa batu comment faire nager la voix dans plusieurs musiques sans pour autant Ob Malibanda. Comment? Je vais expliquer. Oui, puis musique n'a pas chanteur n'a pas studio. Nanda a un concert en deux mots. So faire ce qui a un studio, n'a pas un concert. So ça n'a pas un studio, c'est un concert qui est toko. Et c'est là pour mission n'a pas tout. Na défait mon kilbo bimba. Apparemment ça va mission ça. Ba mission tout même n'importe où. Elia bango. Mais si quoi on a que faire à pena que soirée live abeta nda abeta qui na disque. Soirée bité, toi chanson moi muke abongi sango koleka. Donc et ça exercice ngana solo na JPKIS. Alobi amona ba chanteur mais faire à côté dans studio ba travailler faire ayembi. Bazwan Zembo ba corriger faut exacter mais faire de moi l'obité na moni fona on est na comité la bandela tango bandeli ça dit ba comme na mbara de show ope kitoko tout ayembi bien c'est-à-dire que ngana za ngapena national ndio monsieur ba imana studio ka ye mama nanga baba mbele yamro monsieur belé so ça l'album avant que abanda ba concert album wana ya to préparer disque oh mais yo préparer déjà tout ça les studio do mango e wanze bono mo so ko luko kanga ondeni parce que bande ko bamba maloba na ko bambele ba mélodie. C'est le cas aussi artiste Missou ça la peka bongo ba Missou baza peut trop intello à côté de studio boyjibe qui se benga iso ya faire et c'est que paye à d'autres personnes qui font ça. Bon, et ça un peu rare pour moni en tout cas JPM sanga que blo bon comme la batuño sauté et ça là peut-être Madilou à Salango et qui encore je crois Franco Nataboulei moko bon pas salaka. Bon, au moins musique à Kala ba faire Kala parce que la studio bando beta du live. Ya to ba misala le baza misala okuta. Ba ko sabiso. Ba misala Kala baza ndeni to epena au moins cœur. Biso to epena unisson. Pa PDG maka bino so bando yemba so baby si toke yo ndo baby si yo mo yemba na nzembo yo exacte longo to continuer ba dinga yo longwe mais sikoyo lelo komi oya ya bambi ça dit que na ça saison ba na souti. Alors non lobby apport offert à Mimi apport fallait à Mimi donc ça fait la différence entre la musique internationale et la musique world parce que les gens parlent à bien vous baga fallait world en ligne faire répéter la bino hein. Eh mais moi je suis moi bon en français. Regarde-moi. C'était une chanson hyper donc naïbité. Il a bien chanté mais apparemment et touché pénanté ba couché et touché. Mais au moment nzembo ngana lo baraboye. Na kutani na Materazi. Azai pas Fabriga ça sala eloko na ye. Naïbisi félicitations. Ngana ko croire na yote na banzembo beti hein osa parle ba garçon na compter te ke ya na compter garçon na ndo compter yote na bisaki yango en face mais osalinga plaisir ya ko ka banzembo no kitoko oyembi bien osali ba clip ya bien mais bizarrement ça n'a pas accroché plutôt parce que osali promotion te. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il était honnête avec moi. Moi j'ai fait ce que l'artiste peut faire les amis ma bureau. Une très bonne réponse. Il faut aider. Oh, ça bureau bien. Tout le monde va gérer ma casse. On va ressentir ça dans malamu. Parce que artiste à la étape n'a pas oh peut-être que la bande de options, la bande de commusus. Ferrego là, je parle de la chanson. Au même la musique n'a biso. Banze bobelo commence à succès qui côté. On va banze bozo ça succès. Mais on a bien été dans ce pénon. Et c'est belé, et c'est belé. Et c'est belé. C'est là, il faut la louer au ya. On se reprend. Oh, c'est bon, au tali sens fond. Et ça t'est. Mais, succès. Par contre, et ça, l'artiste peut bêti œuvre qui peut œuvre, comment les gens n'ont c'est-à-dire que il faut accompagner l'artiste dans la promotion. Et puis, mon cannabis, il faut politique culturelle, il y a malonga et zala. Pour la il va y avoir ça succès, il va y
car il va rendre le Québec sur un problème. Le ministère de la indexé, traité de tout par rapport à concert et tout les Canada, dans la Côte d'Ivoire. Nous avons on a le concert de Fally Ipupa dans le Cameroun, de Ferregola et tout. Ngalo ba na benga eza de jomo balata bilamba jaune. Ba jomo balata bilamba jaune ba ramité ma be do batamité ma biso benga deux personnes bilamba ya jaune. Do bato bata bilamba jaune wana ba na mission ya obebisa ba misala ya batu. Je pense que Fally Ipupa ça to sibisa quand même na léopard non ba deux jomo balata bilamba jaune ba kosi matampi azana corona. Vous comprenez? Donc, moi, ça dit, pourquoi on va dire? Parce que c'est minoritaire, bah, mouké. On a des gens qui ont fallu. Vous comprenez? Vous comprenez? Mais, Barti, c'est ça, Moussala. Et puis, Baza bien aimé Libanda. Balingami Moutako sauté. Alors que Lingami, pourquoi il s'est la raquette? Lingami, oui, Balingani, Libanda de la force et artiste, Libanda est le même concert de la artiste. Libanda de la force artiste, c'est même un mot canaillé. Oui, bien. Mais Fally Ipupa force déjà na kin. Ton rôle il est le numéro 1. Voilà, on te contredire, je sais pas si tu me contredire. Tu as contredire. Comment ça explique? Asa numéro 1 T. Asa paru ba meilleur. Maman innocent to sala tant innocent asala ki nzembo ya boss ata yo moko penza. C'est plutôt ça chantite. Oh et puis premier ça nini? Ata yo moko penza. Comparé Fally Ipupa na innocent. Oh, maman. La valeur n'entend pas le nombre d'années. Normalement, innocent basa nemo na Fally T. Mais et ça sali preuve na ye à côté na cour de grand et ça sous débattre et ça somi mutu ka cher tchewana et ça zunda kuna cité du fleuve tchewana bino ce que je remetti ba œuvre na ye et ça sali œuvre oyo atteindre nombre de millions de vies oyo ba grand belé ba salate. Donc Jérémy Yokabino artiste pas comme à niveau peut-être ya Weronson sur la somi voiture lokola Weronson la somi le pan lokola JBM Piananda komi na esika wana parce que quand tu parles attends pesanga de l'Afrique wana JBM mambo ko tchaba ngote bango ba leki mokili mobimba oko sa wana JBM mambo te tika ba wape makuna abe si bakita ba kitela wapi avion ese ko ina mai mwana mbandaka lokoti yango mutako sauter. Comme ya mission yo sa succès lelo arbeta na jibe na Gombe. Kababeta ki petit mukolo je fallait utaki Bercy aya betaka na Shark. Jibe pas betaka jibe betaka $100. Et siko yeb sanga pesanga résultat. Sanoki. Muto soko la ti bilamba ti parfois que ne concert à JB. Oh, bon balé ka kabola ke za toujours partager ya Fally pe bazar ya fallait ça y combien? Mais ba to ça qui peut billet. Combien na billet? Mais de toute façon, moi je n'étais pas là parce que je m'occupais de mes enfants, mais pas ça qui déjà. Donc billet, il a fallu et comment à $30 parce que j'ai mettre billet $100. Billet $100 à sali plein. Bato ba na mbongo na bango ba jibe papa chéri ba mbongo. Tato ça ba. Alala mais donc ça dit papa chéri alala na mambo to ko ça. Ça la RRT. To ça la RRT, tato mettre ma solo, ya baleki o tout en ba jibe. Et ça va to manquer ba tout respect. Ouais puis bato bo ça na kabatu. Na lobelaki mutuboko tangu azolobake oh na minito yo oh to skele comme grand na musique la petite kali kaka Koffi Olomide yo lingo boss la verkis ke bongana ata yo moko ba verkis baza ba grand mais par rapport à qu'il est londe et donc le gens Jérémy Yoka avant to ke na biso to solo là le gens bazolo banine ba artiste na biso ba grand baza bah oh bah ça avait fierté drapeau na biso qui est toujours Liban oh ti lelo ba la travail na makila oh bah abandonné te bazali pourquoi les gens parlent peut-être au monde a réseaux sociaux les gens parlent de Ferregola et Fally Ipupa bah ça la différence bah la côté ya Fally et ce qui est toujours Nicolo, je suis pas Wario, je suis pas ce qui n'a. Non, vous avez raison. Mais quand on fait Balobi qu'elle m'a bironde, bah ça là que Ferregola azonga sima. On sait pas qu'est-ce qui se passe. Non, les paroles c'est quoi? Les paroles. La musique n'a biso quoi triste, peut-être no lobi Ferre abeta nzembo izala hyper. Et mon lobi nzembo on a kenango Nicolo. Mais nga la personne question nga bosambi apparemment net comme et comment qui oui même net. Les problèmes ça boy. Dans le bac OK, l'artiste a fait son travail. Maintenant, le reste est carrément mon bureau. Ferregola n'est pas super homme. Pour à la fois chanteur, à la fois guitariste, à la fois drummer, à la fois il fait tout à la fois et puis après il m'aura commis et chargé marketing après il m'aura commis directeur à Nino après il m'aura commis chargé à Nino non. Il m'a porté parole. Voilà. Donc il a fait son travail. Maintenant il y a une équipe et comme manager et manager n'a pas de pour
peut-être est accroché dans la dimension. Mais alors artiste c'est aux ba manager abeta quoi bon ya ko sangsara ba te belé bazala toujours pemena entre de kijalo yo leader so leki so beta bazeni yo pena top et là on est ça ba artiste bozala bazala ba entourer na batama be o ka ba porter le côté obi na ko solo moko ko se faire entourer na batu ya mabe à défaut ba ndoye ba yango te pour mes alaka elle mo tigela pe litoy no def sango pe batu mususu litoy ba def sango batu mususu seul litoy o ba def saka mutu teza litoy ya mwasi ya mutu o def sa mwasi ya mutu litoy neto na otoyiti mais yo leader pesa litoy na batu belé oyo kaka e bongo otamizaka eroka bino mo na peuple o memara makambo voilà ndenge biso ozala na population nde tozala na bamélomane biso tokota babar biso tokota baboite biso tokenda nda wa nzambe toyebi misie chrétien nini ezosimba toyebi biso toyokaka biloko nyonso nde toyebisa bango papa omoni yo nde boye succès esili so yana moto mosusu soki succès esili aokanisa azaka danger kasi yango bato bazoloba ebele ba succès esili mais apparemment bamonaka te naza nanu mais tozomona baprofesseur professeur Denis Priscilla Denis nayebisaki ye boye nabisaki ye boye nazo senga na yo papa aussi o saboter musala nzambe saboter yango o komi Sankara ya Fali et déranger bon bien belé et au moninga sa chrétien il parle bien de Fali il est pasteur aussi non moi je n'ai jamais été contre pour na Fali Poupa très bien nga na ça respect je me bats pour artiste nyonso Congo sob milibanda na speak oh noko obimi zonga dans lobango pour amour na bisaki ka bosé bulembike nayebisaki mutu na ngai nalinga ye mingi nayebisaki ke nondo za boye voiture sa moteur onire otikali pe na moteur to tindika kimbambala pamba eza risque carrière yoke na kodinda telema yebara ba risque ba belé mais bato ba mona ka kolobisaka nayoki alobisaka lisute te na olobiso kaka sorti musique ndera olobiso te tant que tu fais la musique naza mutu na yo mais luka moteur atala kiponza pour que kale tambola so eloko nini kosala po ba mission so ba o bazo koya o basili o bazo bazoloba ke bazaya kokoya baza mort o kotela ba makamezo simba te qu'est-ce qu'il peut faire pour ba remédier makambo wana tout oui banze makaleza mais ya bosika ya kolia lilelo non pas monsieur ça peut boyer moni même kabosi wana sala kinse momoko ya bolingana ngazalaki na ngoko pa mobeso une très belle chanson mais bureau entourage politique culturelle pour moi quand même simba ba artiste politique culturelle monsieur dans foati donc ils appellent que non olamuki nda una bino na chance mama bino apesa yo bima na mupe manzambe débrier so ba camarade bien cop vide et simbi kende siko na Congo les Congolais aiment une chose et son contraire à la fois muto bona bisa président makangila vraiment c'est nga na sepela no makasi mais oki ke andoka tsa batuti alongo pas de ndatro na nzela oh siko yo olinga mutu to ezani no so comprendre to kwa kolinga na ba Congolais to kwa kolinga to ba double face Bartiste bana posé à soutien ba tout et ça normalité et ma critique peut ça et apporte un peu en plus dans carrière partie il y a soutien alors pourquoi les gens sont bazo silika musu bazo mona ngolo ba ko critique te ezali obi défend na biso na Congo eza boyi so yo za yaya na ndako baleki no bakoba te yaya loko salisa mabe ngaza yaya liboso bakolo banangala ko wana te nga kama na yo te soto ezali ezablo to tina na base depuis na ndako toyebi critique te toyebi koloba na ba vérité te yango bo souffraka to lobela no ba vérité pour bo avancer pas que pas besoin envie surtout que envie to lobeli yo ke omondo za boye koto salima be moni to za boye koto salima be omoni koto boye na boye eza ba tout ça rappel olobi na ye aboyi mais après yemo akelo baka joli comme lobi a raison ozo comprendre donc musique na biso dans l'ensemble ezo kende bien miso bo sili boye bake pour misa sila raté batunde batika kama omona batiki yo parce que biso nyonso eza normalité to s'appuyer kaka na faire na Fali comme le gars malade moko comme le gars batika to s'appuyer kaka na faire na Fali mais bon baba génération F comme F est raté parce que na kata génération on muta fongola comme Bill Clinton génération faire na Fali wana muta fongola comme Bill Clinton mais yemo mo fongolier mo mozongi sima te yasaka bilo Bila Kabil, Magito Charabil. Oyebi nini na pesa exercice moko. Kongola ba animateur nyosa Congo, tcha boni kwa podium. Tcha bilwana ba okima ba moko moko. Nga ni maso bila number 1. Wana ndiminga. Wana ya secrétaire. Wana secrétaire ko megati. Après de stele yo. Te selo paso nga sumwa sima moke okotsa brigade na katikati. Ai oui ça va.
Avec ma sima, deuxième on dirait moi Jean qui a pas contre la 4e nanu. C'est là qui va côté la 4e position, 5e c'est le. Donc c'est moi sima. C'est le hasard. Ba voix na yo wana to voix ba janta. C'est le a une très belle voix. Pour la voix comme mégaté. Que na na ba système. Qui est le ouais, non verra que na mais azande premier T Bill Brigade Sarbati, Janta Messine, Lissimo Liangemba. Et puis, na 4 rondes, tu as Jomo Boy après tu as ça c'est la 5e position. Te Zaigo Keba Valembate. Valembate. Valembate la visio. Hein? Bah tu vois ça dit, tu as mettre chez qui a 25 minutes. Et Simba. Tout ça option sera. Non, la visio. Donc et puis animation na bango eza la feeling. Animation na kata cœur. Biso tout oyé. Ebele ba sala ngote to moni je to ebele ba ko sala makama wana te to moni fali pour passer qui générique à Torcos 2 o to moni ma seben mort to yo ko neti wenge 4x4 aujourd'hui yo kan ala na yoka barwana la musa ki sasa. En fait elle la musa mokili non seulement Kinshasa mais au moins bisika so ba succès wenge kendaki et la musi batu wana nyonso. Et ça la bien artiste ya ko zongi c'est la biso ba biloko kala wana et oui ça la bien même yo kan se bo fala mbaki ya tika katanga ngayo jaloux aya sikoyo na kilwambo la musi fait franco. Et pourquoi ça la polémique? Pourquoi a eu succès les logos pesés y était abattu à répondu yango? Est-ce que ça la ba bon ba maele été ba excusez nga peut terme ma kasi mingi mais ça ozanga maele artiste webi nsemo moko faire a beta azonga na bord mo avie lombo kala okipera ke a defa pena base wana a defa pena base mobimba on comprend on marque de chaos pe ça beta on se comprend okipera ke faire la musa lombo ngana lala na oka nzembo wana na moni lomba tele mpembe na lota concert à lombo nzoka eza tala la muki boy radio beta nzembo ya faire donc il faut que balobaka boy pona ko kenda avant il faut zonga sima auto kapé na bloka sima au bakisira maele na yo et puis likambo. Merci beaucoup Jérémy Yoka, merci en tout cas la bino tout besoin d'abisso na Kreboa, comprenez, c'était là Jérémy Yoka vraiment au pesabisso makanistanaye par rapport ce qui concerne notre musique en tout cas et merci à BF et BF élégance babi boutique d'habillement Mikolo yende quoi yende Mikolo azola tsabisso balobi boutique d'habillement BF comprenez na tanga il faut tanga to recourir car biso to so ngabi mona nini ne ça la bongo net le rap au na boutique d'habillement bon ngana yesiko na habilleur de star wa gigi wo na Lubumbashi alatsanga alatsa kofi alatsa wera alatsa jibe alatsa bastar nyonso wa gigi wana za BF élégance alati saraninga po betika ba jean bloka papa wemba ninga kinena so ba stilo kuna pesoro keka obeti to na Wileri na rond-point Wileri ana des boutiques ene mikolo penda aussi maman Megan entretien ça la biso bien merci beaucoup ya kozala toujours na biso en tout cas les sponsors et les partenaires de cette émission merci alors pour tout conclure na yo to style ça déjà nat ça aussi featuring na musique na biso et portera en plus tout et kitisaka artiste na artiste cause de la trop fit car artiste ba yoka yo dingi ba featuring d'abord ça va savoir faire na yo te kaka ko fitter merci qu'on a bien tango ça featuring il faut ça savoir faire pour pesati parce que kuta na jomo bo répéter na été il faut ça na talent il faut ça na talent tu vas RKL ba kuta na fali siko yebsanga na ba fali parce que o dolo ba yo te yebsanga siko yo yema na RKL malgré ça des bozi États-Unis mais Arkeli so yeb sa ta wema na Arkeli mais faut boyemba ti so yeboyemba ti amona ki cho auti ava to featuring est pourtant en plus la musique tango yeb sa ki auti RDC mboka banani papa wemba donc il faut un talent featuring à trois bato ça la featuring za bato bayebi po oyo ka muninga sonité sinon to ça featuring moya muninga emira Sénégal yo emira Canada nzembe bimi babambi featuring bela biso to écouter la studio na moni pe faire au sala featuring na moi Simon na Côte d'Ivoire wana bazaka za studio moi maso to bien na okisoli ndo yembeli na mo banga na yema na misu na la dame là comment le faire oui a faire niveau yembeli na mo banga yema na misu na faire c'est notre chante bien yema na yo alors artiste fait rigoler que Abidjan annulation concerné non ba respecter artiste za camarade aza mutapacité oui okende mboka kuna tango zino caché na hotel non elingo lo baboye tant l'artiste s'est déplacé
La clause non facile là. Oui, il y a premier concert qui normal. Et ça peut normal, muta ko selo ba clause ça libéré comme bon côté yo na RDC na Côte d'Ivoire. À libérer tout, il y a concert à Liboso. Mais ami balé choses qui non ba réaliser ça manque de professionnalisme, il y a quatre groupes jet set. On peut dire non, attends. Na katia tango déjà artiste leader anga bima. Biro na yende fait ça la makambo wana nyonso. OK, c'est bon artiste bima. Humiliation. Non. Na yebi que période mo comme la pe grand mopao. Na sur la bossa na Kenya. Akenda boye. Kutu concert banda ba montana na podium. Mopao ba sisele makambute. A ordonné ba montana ba fali ba kita na podium, ba kata concert. Producteur wana pe akenda osala tapage na alali sa ba hotel monet ba Africana Palace. A qu'est-ce que Africana Palace ya Kenya que ba misa ba kota sous awati. Au sabotage. Tango ko fia vraiment producteur a monta passe quoi. Distributeur les quoi. Pauvre. Akenda abibi sala rasu ba mission tout akacha monsoni na grand hôtel na bango na mbongo na yemo ke na mbongo na ngai donc clause ya contrat eza ba les belé mais ça fait aussi qui te rappelle moi crédibilité artiste avec la poste na epo ba 5 finalement ba kokisi ba poste ya faire rigola en fait concert les 20 parce que concert on a déjà guichet fermé ba billet tout somba baki si ba là ça ndamba ezake concert va être par exemple à 18h batu bakoti ba 15h batu ko kota woka bena na 15h ke concert les a souté ça normal concert 18h batu ndamba bakota ki ba mususu ba yoki sango ba ya souté ozo pa ba bengane ba chombo ba yoka mbona ba réseaux sociaux et puis to kana so boîte ba changer la bango destination mais contrat ça lié na mbongo fait ba pesa yo contrat ko par exemple na promotion contrat ko par exemple étant artiste oya il faut abimela na carbo yo pesi karouana ti belé les arakati voilà mais comment ba bureau ba ko soutenir ba artiste là pour que ba Léa ou les manager ouais basaka ba bureau basali sabiso oyebi na ebaka na nemoko boy so na mikosité fali na Afrique du Sud bêtise bongo salamaka et puis na otanga na komba producteur ngote pas vena biso te pas vena biso fali bina gagner les boy on se comprend à ce pelaté. Et ça normal. Voilà. Et ça normal. Et ce que j'aime chez Fally Ipupa, Azal la manda chante. Quand il n'est pas d'accord, il parle. C'est ça, il y a une hypocrisie. Le bon artiste, c'est la biso. Ah d'accord, mais tu fais semblant comme si tu es d'accord. T'es bon, nous sommes hypocrisie, tu as un comportement naïf. Comment ni? Si quand Fally Azal, voilà, Fally Azal bassan, il va manda chante. Il va ngala. Eh, il va biso. Netinga ya oboy. Sur la sépélité, na web soka siko. Sans que poto soit là. Na biso comment li kamonga sepena nga ngotena nga d'accord te na point na braquer so ba mona ngoma be to mona ngoma be to kabwani na likambu wana to kuta na likamu so mona ke likamu wana fa ebe bisabiso to bebani. Eh bien, merci beaucoup Jérémy Yoka, merci à vous tous qui nous ont suivis en tout cas. C'était là votre émission Méga Entretien. Alors Jérémy Yoka, qu'est-ce que pour retenir de vous la marambonion soto lobby conseil nini yo copé ça la bandeko tout bon ça analyse et tout peut-être bazo acquiser nos artistes et tout et puis courage nini ko fort tu fais ba oh tout bon ça musana bon na bobia pour tout conclure na ba yo balinga karoto silisa na bandeko ba analyse mikolo mutali boso na bandeza denilis. Il faut la part des choses. Zala clair. Soit au commis Sankara ya Fally, soit au lieu ça analyse la musique. Et puis tant que au commis Sankara Fally, ou bien comme analyse la musique, bossa l'église. T'es ensemble la soute. Nabi hein, passer à mon sagere na yedi. Au moins niveau bassesse. Il faut attendre ça stade, c'est tout ça. Tant azala na nzamba tondi sa ngoti tant azala na nzambe akabwani na nzambe déjà nenga zaone saka atika nzambe luka nzambe na ebite soki bon nabi que ya matetiane za muke ponga monango ya muke te bakangila to kende ya muke kama matina siko mutatikala na bon jambe kuneza ne ba matina ça comme maman ngai te mère na biso tout DG mère na biso tout nzondo ngapena linga matina mingi surtout kazana nous journaliste c'est ça aussi et puis mosali na nzambe ana bon nzambe mais là ça se passe comment moi ça koza na bon nzambe boy obala bimi libanda bon nzambe makasi bon et ça problème te
Viens absolument. On a comment bang au même pasteur Denis. Viens absolument Denis Lessi. Le roi de la forêt. Il y a Betanen Doulinaye. Mère, tu as bien déjà qui fait stade depuis 1900. Maman paye. Azanae moto Nzambe. Au moins que même vieux à Salamakasi, à Tambola, Nabo moto. Pour ça moi aussi, à ça mobali ya pasteur, ya ma pasteur. Vous comprenez? Pour ndena tembe buto yela nga image ya wera ofinga mutu na tiki musalo. Ya wera ofinga mutu. Ezati. O tielo boko ne bakata. Je même ma couper wera azofinga mutu. Au moins ngote. OK. Image ya Jibe azofinga mutu. Au moins ngote. La personne de je parle de Weranson, le roi de la forêt, la personne physique. Très bien. Au monde en côté. Nga moni fallait azoye manzembo. Ya daju. Na fali. Bible lobi monoko na yo etatola. Kaka bonjambe. Bible lobi que l'évêque soit irréprochable. Mais de là, si tu es maintenant réprochable, on te reproche de ma camouille belé. Que l'évêque soit irréprochable, les maris d'une seule femme. Déjà, quand on parle de irréprochable, donc dans tei kulutulanga de l'Ilesi, à ça la choix, soit à commis Sankara, il a fallu, ou bien à commis, ou bien à Tkena Moussala Bonjambe, à Pona. Et puis na bandeko mususu toya ko sala banalise bato batala so baba zobate et bele batanga pem ko leka biso sko to tika ko zwa ki musoto ya salite ya bondoki ya kibuzengi ya ça dit tango bato ko ba jo akenda classe te bo sa soni et bele bozo sala soni yo mo bele tango bandiko lo ba mutata jo akenda classe te. Dis, allez-voir ces images-là. Mais tout le monde a vu l'artiste, avant de faire la banalise, il y a ma bête, il y a Marie-Paul, Zongi, ça va être Picho, Zongi, dans la Marie-Paul. Marie-Paul Azali, c'est un des grands chanteurs Yawenge depuis 1900. Tilelo, au robot. Il y a Nazoya, vieux Marie-Paul. Grand chanteur à Tichabelesi. Bah succès à Nyamasara na mboka oyo. Et que voilà photo ya na émission. Donc vieux le roi otemi kili a umelaki vieux pas comment dire osambela. Azongi. Donc il faut que moi nzungwe ningana pour moi toucher la tata d'offre de bingezi tata la muki. Alors muki ata maman mazali mais dans solo là, il y a des choses dans le banat. Mais ça biso kato au courant semaine to ya sous Jérémie au kato tomba na ko twana au solo ça biso na ko twana. On a eu ko to ba wenge ko to ba biloko ala to ye ba ma histoire. Wenge bela ko ngapa na fom kolona za. Ma jeunesse, mon enfance a été bercée par la musique du wenge. Voilà. Ah wana ko wenge qui que c'est mené papa Wemba na ça dit que Kongolo Zoso, Mfumupa, Atari Wambi, Bayuma, Mbakasa. Quand on a créé ce monde des artistes, et ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là, mais ouais. Non, on va parler aussi de King Kessere Mene, de Papa Wemba et de Wenge. Donc, Bakolo idéologie. Papa Wemba, il repose en paix, le parent. Papa Wemba, Balinga Komingi, tout ça. Balinga na pesi nombote. Dejo balata bilamba jaune wana na pesi no mbote bolingana biso bolingana no mutute na pepi no mbote bato balingana biso na pesi bango mbote mais na yebisi Isa Aunga le boss Isa Aunga sande to solai go obige o salate sande to solaki na pesi mbote na boss Shela et puis boss Ibra précis à la barre arbre de la paix ando ina ngai nous d'autres précis à la barre arbre de la paix na pesi mbote na pesi pe mbote na bato so balinganga obi na makasi te na pesa to mbote surtout que bato ba okaba penalty vraiment ba okaba te mabo makasi bato ba okaba te balingi osenga mabanga para bita na manda ita pesi wagigi womo la bière de star yo na pio mbote yo solaka. Voilà, merci beaucoup à vous tous qui nous ont suivis. Merci au général John Chibangu. Merci d'être là scotché dans cette émission. Roga Missine, Roga Sian Ibambi. Merci d'être là en tout cas. Nabino tout. Roga ya Brazat. Bon bah ça na se rappeler. Tena kasi ka boki Roga mo boy. Na se rappeler bana Braza. Na ngina senga mlo loko bo batira Roga. Babatela makasi. Mukolo Roga ozala te. Bozala artiste te. Po dudu kopa na azam mission passe na niveau moko
Doudou Kopa. Misa trésor on fout la bazar, ba mon Kevin. Trésor on fout la petit, ba ça musala. On va faire na bango. Te ba faire Baba lokola ba te baba lokola ba na wacha ona. Aussi si la biso. Baba lokola ba Babi na filé na bango. Merci beaucoup Jérémy. Aucun biso ma bon. Mais si tu na biso ma ouais, voilà ba trésor on fout là. Ba lokola babi na filé na bango, mais roga aza sikoyo Quadra Koraman na bango, aza fali na bango, aza wega na bango, ajibe na bango, afere na bango, aza nyoso na bango. Mais siko Doudou Kopa oya lingaki ya komisa roga lokola adversaire na ye. Je préfère encore Silius Karam. Pourquoi c'est que bateau basa ba adversaire au extra musique à nouvelle réseau bébé et tout bonsoir. Te basa ba adversaire te. Basa baleki balongwa ki ba samsana, c'est pas de maman basali ye miyomo we tata. Mais ils ont beaucoup approuvé, mais Roga n'a rien approuvé. Alia Kitar n'a pas de martyr, Roga. Bajalou Mbote, Batab chemise à jaune, Mbote. Voilà, Mbote la vidéo nyos sur Lingara Megal, Mbote la vidéo Lingara, émission Beba Yilina Biso nyos dans le sac, Pichu Mangaya Ska, merci. Adélar Menga. Yves Njoli, les boucliers, le sac au parka. Merci beaucoup d'être toujours scotché. Merci pour tes conseils en tout cas. Et merci à bienvenue Makanga Lapé. Ceux qui nous ont bazongi teboye bake précis à Makangi la retrouver kakawa na klebo toujours na yokasa local. To kabana on aussi. Ezalaki le solo ya Priscilla ya Makangela mwasi ya mwindo lokola libaya ya wenge oyo epesa entengora mboka bobimba ndenge esepelisa batu kasi yango to panzaki nteke pona kobeta li solo ya musique congolaise Feregola Fali Ipupa le roi de la forêt Weranson na Igwe bakisaka li solo ya Jibe Mpia na l'homme qui a mis l'eau dans coco. À la prochaine occasion boyo azo li solo wenge. Ah oui,